Bandeko mbote biseka no sobozali bozolanda ngai nga ndeko na bino simo poso lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi ba faux compte pe bakufi lala lulala ndumba su permis papa lopanga beli liboma nga wana libanga gologota mbwa rouge keba nyoka akuswayo nga kaka na pisi bino mbote ya Jésus de Nazareth ezala bino bisika no sobozali grâce c'est grâce et bomba bino amen na yetu sona bandeko na ngai oya bostra balama bos bandeko na bosa boya bakiti to solo boya bot nani bostra imoko vanda mami zala ko to bovanda to yoka ndito ko solula nde masolo kende bobanga te kera nyoka akoswa bino l'église yango na ekote kubongisa makamsubo wana ngolo be rek na nginabo boyibili solomo na lobaka liboso bofinga anga mingi boyibi ngo lisusu na hego pozongela bino o lisu dese ngala lobaka na kei bino go potana nango na lobaka likamoko ka ba makambo église ba te ba selikie ba inconscient na ba inconscient ba fanatique to suka kiwapi bo mona itena boyeko loba batu mingi na boyeko loba parce que batu mingi ba pekse ngana loba bate bele babenga bandoko simoko loba te sala biso plaisir tika na kota na bande kumso ba tozo kangelo ba kutso loba ngabe moni kama kamna loba na kosa kite to yebi ni esuka kina ndenge nini vérité ya kumona na yibi na ngati wana saka makamanzambe na bino église omoni ndeko nanga omoni ndeko nanga bostra na landaka ba prédication na yo so nazana ngonga na landaka opresa kitoko wana vraiment sans de matière ya opresa makamoko bien ozomona biloko musobite eloko ifona sala bo nenga peka na bomusaka le solo ifo eloko sala bo pona sala ozana kata liloba mais siko na kata liloba ozana ngo berere bandokota ngana yakaka na lobi berere comme beli l'église okosambela na yo et côté sous profondeur te bere okomi na ngwebele okomo zonga na moki ndebino mo lobaka ozongi na mokili yo po komo zonga na mokili bostra na tel biloko ebele okomi na bere rebele nini kaka okomi subo ndingi nini omoni différence ezali na pastorat na bino buponami boandi toande yandenge mote yo ponami mais osali pastorate ezaka mwana ba biloko moko bo ya ba mwa ba sekel moko ezanga rebele na lobaka mokolo na lobaka période d'organisation lelo mbongo ekenda wapi na lobi batu misunga bi eloko bino bozolinga bosala nani na bostra église à bostra organisation ezate na lobaka ngote les sous léon na yeko lobela bino apprendre ou à laisser nazo c'est la kofinga fuma nazo c'est la ngona maboko muto pa yina te ezali kama ko yina soki botse c'est que subino na fingite nazo ke na bino malembe parce que omoni bino na kati bokomona makamno so mana batali banda nde siko bano koyebisa bino be regna ngandi siko na koyebisa bino po ekoma na eko amunene te bosa liboso ko sambela na yo ezaki différent na moment auto komokende. Parce que ça sous nous zaki kalate okumo kota trop na mama kamoko boye ezo sala vraiment ezo bonga na yote na mona pa batebele batemisusu bazola sanga noko ba keina noko simo soki to lobi ote boye yo lokola oloba wapi mo lobeli loba nano parce que omoni na tali ba vidéo mingi na tali wana même olingo loba likambo pourquoi tu voulais otia miniature ya batu na ba photo na kata ba video na yo ezala yote ezala bandimi kasi ba weba kaka yote ba kotala bandimi to ba eza église ya boss parce que eloko ndengwa omoni okoko teya ozoteya na modération moko bo ozoteya batu mais sans muta senti que eloko likambo ko zayanga te eza ba technique ebele nyoso na pastoral parce que ozoteya ozomo vanko teyi mutu muso otei comme otei na yo mais mutu muso so sentir di bosa bokelinga
frère abwakeli nga liloba te abwakeli nga mbwakeli te mais mbwakeli te sikoyo a sentir que lisolo yo alobi ne kombo te mais atei mais na sentir quelque chose moko boye c'est que nga pe na kata lisolo wana wana kitoko parce que côté na yo okomo bima mwa mingi makamususu omoni mutu ayaka kosambela sika bateyaki d'abord bolingo kote ye nanu te ba passé na te banda na ye nanu na bolingo tango so lakise bolingo azokenda ngo malema kolakise nanu te ni lakise ka nanu bolingo ko pardonner kende na ye bongo parce que soko bandi mutaye lelo bandi okaba mate ya ko kate parce que asa nanu paye il faut yeba ndé okoswela ye oyeba ndé okolobela ye parce que ba remaki mingi pesa pa na bino surtout ba nani ba protocole na ba nini batimi ba so réclamango e yambele ya kitoko te e lobele na bango pe kito ba ko diminuer susu ba tala ndingo bosala ke belé na par rapport à siko nani bosta boasu ndingo bona mingi te nous il faut ça la nini statistique pour ni to diminuer pour ni esa sundenge sala kite nous so ba calculer bi wana ngana so ebisa bino ndenge makambo ekenda après bokoluka boko yoka bondo mutse ko beta makambo be to le bakali kama mbongo awati mbongo za wapi heureusement kutu nani bosa na mami basaki mayeli basomi lupango na Kinshasa yena mwase so lupango za na kumba banani na yibi nanga batu misuba kama yo peso yeka ipanza ma songi o songi te ngana tuna ki bonga na kasongi ba bito ka songi te okane o le barande vérité est-ce que bino bebite que l'église nani bosa na mami basoma lupango na Kinshasa eza siko na kumba banani bongo ndenge bosa ka l'église na boyebi église ne ezaka banani ezaka ya postat lelo so bosa zate mami mutakozana so mami azana mutayebi batune nani ekiri na yende bakokendele pour mon eza église a mutu eza net église catholique te eza ba non bango siko baza eza eloko na ye eza bord na ye munda sala kyango mami nde siko gera kambongo parce que donc suba masole bimi belé bambongo o mususu wana ni mbongo musu mami atinda ka pande kune tsukuna londe tsuku leki na mwatsi ba compte musu batwa ka bino mo ba église kuno ya tokuta to sakina bino na concert à faire na ninya wana arena to sakina bino na concert à faire na ni na Suisse to tambo to kuta na bino to mela na bino to lia le bino ba bord moko sika moko bosa pe batu mo pe bolingi nzoto to konsi omoni bosa zana ozana makambo ebe ozana makambo bele l'église wana to sakana bango to mela na bango to kutana mo ba concert kuna to zo simba na simba misuku balali na babasi ya babasa bato mabala eloko ne sapa na yo pe mingi Bruno na bosa nte Bruno esuginde Bruno na boko lobali kam ndenge na linga mwana wana leki na nga wana Bruno sala tout to solanga na yo e ata bosa lobilo likambo wana te aloba na yo te menga na koloba na yo e ko salo bien na vie kolanda batu te koyoka te lukanga to soanuka makami nana makamunoka misatu pardon Bruno so Bruno oba pegisa ke bala wa bimangi na mwasa ya batu ya libala mwasa alobaka yana soki ndenge nini oba pegisa ke libala na ye ezala bosa bia zo préparer na ndenge ni parce makamusuna koko kota te na lobino kake Bruno na zana besoin ngano to solola ezana ngona ndenga mabete soki bosa ko pegisa to so anome eko ide yo eko ide makasi parce que ndenge sa pe wana ba sango tambola kami kuna yaya ote mami songi mwasa paste mba songi akoma mwana kirine moko boy omoni ndenge sana ndoko ba keina azane kirine moko boy ekiona siko ba landela ba tala ba ser bo abi téléphone ya bossa il faut le mami face anango il faut ba cause nini ezali mbonga mabonza mami azwa batune moko boy yemta zeka ka mbonga na mama soka mese sila abengi nani bossa ba ke no récupérer mbonga mabonza la kapa ya mami mutazeka kango ngabi mami pa linga mbongo trop eza ngo peka parce que c'est bon na bon il faut balia na bango
na fani ngadi ngala yebi na ngai te po ba bia te ya mami til likambo ba songi okosa te ngapi me bino mo ngana kanga bino na kata traite na kata biso bozo tonga yiti ngamu ko pe na mona ki mami na moni pe mama par rapport nde asala ki liboso ya mbongo etambola kana nzo na moni pe mami ashani arrête biloko moka ginga na boko benga ye na talika na musika na kirine mo ba petit ne wana o batambola ba fille d'honneur ne kirine ngabi c'est que batumi nani mbongo ebunga na kate parce que na tali ngabia o nyoso mami ba noko lota akokisa yango akokisa yango ye mwasa pasteur akokisa on passe pas comme école na moni pe ye bossa pas comme ça va na moni ngabia masolo ça na bien parce qu'il faut balade celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel n'enga zo travailler mso ba dimi ba nini ezo pesa manaye mende eloko na ninga loba na bostra na linga ko mingi eloko nde siko na osenga yo senga sagesse ya Salomo moto eza suma kasete makamutsuko moteya batu miso bazo lobelo mabenga siko na yeko yebiso parce que batu mingi bazo eko elelanga nga siko na yeko soano na ndenga bien longo la ba distraction okomi na distraction makasi kotalo kande na omo na bakotalo oza susu na moto makasi te senga sagesse ya Salomo parce que ba prédication no se so bima fuma susu ezo saka en dehors ya dilo osomo le longo solo ba isa ba Salomo côté ano ce comme ya terre à terre par rapport de bana hôtel liboso eza subongo te oba donc nde bino mo bozo songa na musunya ndenge peso kende pa na yo berer zape belé comportement pia mami moi c'est no mami parce que moi c'est na yo azalama d'une femme ya pasteur parce que na sala constant c'est 100% basa ba passer o baraka o ya malamu basa taka ba 2% parce que basa ngono so basa ka bata ke ba nyoka batalo yenge ba nkera nyoka ko swayo batu moko ba timba surtout kota mbongo ba onde ba telemela kaka otomona ka basi moko atchat o basa komela masanga na mulangi basa kopolo kopo mingi ka ba ndiko na ba passer ba kwela kana basi moko bo ozomona ezo concordé te na nini nenzamba peselier mami onka na zob sabino ona zob sabino ezande bongo parce que batu miso batuni babi obongo noko simo mbongo neso ke nakati mami pe azwaka mbongo apesaka leki na mwasa tsaka na contre yanga na yibyo nebi kapara bino tokutana na bino to savene bino ba concert ngabi te na kulubango ngabi bongo pasa eba abia abonga ta yebi nani pasa za na mwadi alubaka mingi te muta za na mwadi kunezalaka mami babi pe babi noko simo songi esu makasi mami mosa pasteur ya bosa ngabi asanja te ngabi ngana yebi na ngai te ngana kolubaka oyo nde bino bolo yaya ngaba tute kaka bino moko ba te église na bino nde to kutana kina ba concert to latala kina ba didas to yamana ki yam to yeba nit botongi mbongo kwa mayele mbongo ndenge zaka ya kalestisa ya ngana lobake loko anafa na yibise bon tonto oso ngabi eloko na loba ngo avant boyinanga na so zela su na yibike ba retop mutu na muta o raisonner na nde e kozala nde bien na Bruno suki Bruno oyo pasa pekisa ki abala Bruno lukanga na za makamno mi satu na oso anayo numéro na ngisikila batu mingi pe na église na ba sa numéro nanga et au sala bien yam susu bosa lobaki na yo mais onga na kolubano sala siko comparaison et ko yidona nino parce que na mona ki yo na ko lobango te wana eza mukuruto okuta na yo to solaka eza eloko moto so anuka boyiko na yebiso yo moko ogango ba vie mwana na ba sabaki mwana na Yesu ki ya nini azo préparer yo pour comme appel pasteur et ça peut bien pour ton iso ya zate mso poko te eza ngo peut bien et kenda bongo wana vraiment c'est à féliciter mais makambo c'est belé l'église la bino bo ça so salaire oya mbalo eko ya yoza scandale ndenga uzana bandimino wana omonita ngana yaka kuluba na lobi kaka na kei
botikali koloba ko finga ba finga kate osala discernement le kambo na lobi mali zala mwasa ndakisa parce que même si ba lobi gote lupango bakina kosoma na Kishasa kombo batsenga na ngabi ngala sambila kuna te botu na pasa kom mbongo wana bosoma ki mapango na Kishasa botse po babi batseki kombo pasa tse kombo ne mami pa tse kombo na ye ndenga na yebi te soki sa pe soki na kontra ya orphelinat Tony wana na yebi te babi pasa soma ki lupango moko nani paso nini baninga basonga po ba kozwa mbongo lusu po bakina kotunga mbongo nguma mena mobondo kubudu bakangi yango de bakanga ki biso mbongo bongo to bandoko tsa mso ba dimwa bamboka nyo noki baninga basonga so eloko yango batia nini pona basomba susu ni nde na yoke ki batu miso babio ba to ko sala ngo ekufelite ngabi ya msusu libo temba lobo za organisation eko simba no batu bako tsana bango kaka bako tsana bango kongola ko tsani kongole likambo ya liloba soka sa linge loko ako boya ta ko tsani babi ba ozonga soko tsa bambongo en ligne ndenga na yoka kinde to sengena bandiko msunga kasi za pe idea malamu sobo za mnoka no organisation boyibi nde boko tsana ba ribi wana boko zongena ngai na mona kyango mabete parce que le quoi ne rataki ya mibale mtsoko simba mbongo ne belo na suke ekei oya mibale msubo za ngoma yele ya msomona na 2 millions msubo boko twambalota 12 millions ezala kana ngo ngana na mona kyango mabete ngaji eko salama nango pe bien makamnyo so bien mende eloko nde na moni pa ya pasta e pa pasteur e pa ya ndiko na ngai bosta kote ya kote ya msusu soki na lobi mabe ndiko na ngai limbisanga sope na touche bino mitema boni misanga me vérité tikalaka nga ona lobaka eko ya kate na bike ndiko na ngai bosta senga sagesse Salomo côté à nouveau eza so na bokenzu te eko bezangi bokenzu o mu biloko ezanga munga mutsozo lio o mundo zo beta betondo zo fibe loko wana o batanga rate eza so na bokenzu te yaya okomi kokota ba makamoko boye batsaka ba photo batubo na sansi nini yaya ende kuna ngai frère na ndingi nini okoko te ya mutu me pourquoi il faut botsa ba photo boy o monte que ça eloko moko eza na nini te ya batu sikoyo vie te ya batu ndengo o te ya mutu eloko moko boy a sentir vraiment que implice yango ate na kendaki na sentir vraiment que bostra te ya muta amote o moni sango speso keni ko ningate mu o te batu misusu bazo sepela misusu ba mingi pe baza kuna bana bango ba hypocrite bosa na bisa solo sona bina luma kamso bazo loba awa e bimiawa sona bimboke ekufa mingi baza na bango bana bo miso bazo ya ko tenter pe miso bazo tenter ba maba tala ka ba miso ba diminuer oke miso ba yeki ba omuna mapelo ko te changement te akenai miso yeki ya kutela mwana yangalala so mwana yangalala te omte mami to koma ko banga ko kene pa mami soko bete o lebine le solo ba ko bete la batu bo mami aka songi mosa ba ya bosa pat aka songi bomba ka makambu tengade mais ngana lo baka eloko na liboso bo lo baka ngana o tengade kaka bino mo bo lobi yangoso abibu komisu ya nini ngade azu yango tonga ngabi ya msolo kwa pat ba okepe na nini na Turki kuna msa jongo pe chirurgie na ngwa la tolelo sonandonge ndumba zu permis papa lopanga beli liboma na sans wana kaka bandi kono masolo nga na so bete wuti kapa na bino ngasi kona saki ba remarque na tali ba video msusu ezo sikile na ba TikTok na ba nini ndiko na booster te ya biso ndongo manoko te ya makambu oyo eza concernant vie éternelle babiloko msusu ba seswa wana te to sito yebi na biso yango o te loko moko etika la mutu capital etika la te aza pe na intérêt nango musuna ko za na zu capital mais naza intérêt te o mote na selo na sombi loko mais naza intérêt te tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut briller on a la desika ma ezo tsola keba asili pesa ma oko ke no kuno ciel muke na lobi bino bandiko na ndinga mabete toza na kati toza biso nyoso na kati ya liloba nzambe toza biso nyoso ba chrétien
parce que eloko soko moni mutalobela ko bino eloko te c'est que elikambo za ba église eze bele po ni bazo telemina c'est que bozana eloko malamu mais bozo ba koganza kote bosa boyinanga te botendenge te bozana eloko malamu mais bozana organisation te parce que bosa par rapport ndingo ekiti boso oza subongo te so muntu bat bakoloba no bandimi musu bazana moko bandimi ba fanatique bazebele musu nyoso koloba bango ozomona bozana ba conseil to bakoba pasteur koto te mais koto il fallait parce que bino ndé bozana nyoso bozomona ka pa pasteur pas mais bosa sol beza kito bere beza bino ndisi bozo kimile bozo ba wana yete yesa lobi ne siko batu po batu bazolanda pe bazoka ba prédication bango ndisi bazomona botala pe ba message ne ba komakati botala pe nini po e kontaranyo soto wana botala tamboli na bino soki bo silika nzamba lola limbisa biso nyoso soki na lobi mabe bolimbisa so pe na lobi malamu gloire à Dieu parce que on a lobi ndenge babi na mami songi makasi mo sa bosa ngana yibi ya ndengeni ba tout so bazo to kote na mona ba concert wana akoma kotambe na équipe ne asana moi ekiri na yemoko ya babenga bango ba filonnaire ngadi abo ngaba sanga ngadi bakuma osimele pe na sa ngabi na tali pe na basaka ba griffe ngabi ke seloko manyali ngaki pe ya wana ya ko songa simate mbongo ezo kote yemo sa passer mbongo ekebele yemo ka zo gérer ngabi na yibi na ngai te ngabi ndebo sambela kuna ngana yibi na ngate soki kombo zaka na église zaka na kombo bino nyoso bandimbi ngape na yebite po ngande na yebeli eko zaka na komba mamina mobali ne abuo pia bino biso ka toyaka to sambeli to zongi parce que eze loko privé ya bango eze loko na bango bor na bango yango na soki na lobi mabe bolimisa sope na lobi malamu merci butu malamu Kebanyoka. Sosa melingando.